Bonjour la famille, une fois de plus bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. Dans un alika qui kimia écoutez une mabota na bino. Dans un alika qui santé et malamu epai na bino et surtout bozali na tranquillité. Na souhaitera bino toujours kimia, na souhaitera bino bonne santé, na souhaitera bino paix parce que ezali important na vie ya mutu. Na une fois de plus toujours na ba astuce na ngana yaka nango toujours na ba idée na ngana yaka nango oyo ko permettre biso na quotidien to ba ndenge nini to s'organiser pour tozala malamu pour tozala na kimia pour tozala na tranquillité. Et na sina bandaki déjà sujet ya sika na bino to surtout de développer déjà 3 points na kati ya sujet yango et lelo na yeli bino de 4e à 6e point. Ya lokola lope lisusu to redévelopper un point misato. Et thème na ngai ezalaki ba astuce ou bien ba clé ou bien ndenge nini ya ko se comporter tango ozali ko traverser ba moment difficile. Moment difficile biso toyebi yango et si to traverser yango déjà une fois na vie na biso toyebi soko oza le plus bas possible ndenge esalaka pasi mais ce qui est important pour na biso ezali te ke to se limiter na ba difficulté oyo to traverser mais toluka ba astuce toluka manière toluka lolenge oyo kozala ke tomeka ko se comporter de façon que to s'en sortir bien to résister na moment difficile yango. Nazali maman na ngai, votre sœur, votre mère, votre tante, nazali ravi ya koya une fois de plus na bandako na bino mpona koyela bino ba idée. Comme quatrième point na ngai lelo ezali il n'y a pas d'échec, seulement une possibilité d'apprentissage. Donc ntango ozotraverse moment difficile ntango ozotraverse moment ya pasi ya vie na yo ntango makambo ezotambola ndenge yo olingeli te yaya lobaki ezali moment mpona yo oapprendre ezali moment ya apprentissage mpona yo partout oyo ozali yebaki ezalaka ndenge wana ezala na mosala ezala na ndako na vie ya couple ezala na classe ezala na makambo ya mike mike ya vie soki omoniki makambo ezotambola malamu te zwa temps ya kovanda zwa temps ya koanalyse yango zwa temps ya kopense na yango zwa temps omeka kocomprendre qu'est-ce qui ne va pas pourquoi ça ne va pas omoni eza moment ya apprentissage epuis moment yango ezali primordial na vie na yo oza nango besoin en fait oza nango besoin et na moment yango yaya yekola bavocabulaire ya bien ntango ozotraverse moment difficile yaya revoir baphrase na yo revoir vision na yo revoir bamo na yo outilisaka ololobaki naza kosouffrir ololobaki nazali na échec loba ete nazali kotraverse moment moko oyo ya apprentissage moment oyo nazali koyekola biloko ya sika parce que eza moment oyo ozala na temps ya koréfléchir mieux ozala na temps ya koréfléchir beaucoup et na réflexion na yo soki oza mayele okoapprendre biloko ya sika okoapprendre biloko ya bien oyo ekosalaki oavance omoni nazwa exemple ya bato oyo baeshua déjà bato oyo bakonetra baéchec mais bazwa barelativiza yango nazwa exemple ya mutu oyo ainventaka ampoule Thomas Edison aloba nini aloba je n'ai pas échoué en tentant d'inventer l'ampoule électrique j'ai seulement trouvé en première lieu 99 façons de ne pas réussir ozoki imagine ntango alobi bongo na mutu na ye aza kokanisa nini alobi ke j'ai seulement trouvé en première lieu 99 façons de ne pas réussir. Donc, amekaki déjà mbala ebele, esimbi te, mais alati yango te. Donc, 100e fois, asalaki ampoule électrique. Faut koyekola ba vision ndenge wana yaya. Faut koyekola ke na vie eza apprentissage. Na ba échec na ye wana, na makambo nyonso esimbaki te wana, alashaki te, ayekolaki biloko ya sika donc à travers ce moment ya apprentissage mosusu moment apprentissage yango et permettre ye à atteindre ba objectif na ye donc tant ozali le plus bas possible yekola biloko ya sika
eloko esimbi te zwa temps ya koanalyse yango ya kocomprendre yango ya kodevelope yango yebaki ozwa résultat e wana ezalaki lokola 4e point na biso et 5e point oyo tokodevelope ngai na yo lelo na minute oyo ezali si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, cela signifie juste que quelque chose de mieux est à venir. Tangu ozosala eloko esimbi te ososala eloko esimbi te ozali na se oza na badifficulté bilo mosusu omoni biso babala français quelquefois le malheur est bon bamalheur mosusu eyelaka biso eza important eza très important donc eza juste occasion to mosusu ya kotalisa oke eloko ozosala eza yango te eloko esali kokoma badifficulté eza eloko na yo te eloko na yo eza eloko mosusu ntango mosusu osala biloko mibale na vie ntango mosusu osalaka eloko moko ezalaka kaka na makanisi na yo opansaka nango me oselansaka te opansaka nango me ozwaka courage ya kotelema te opansaka nango me omonaka mpasi kobandela te ntango oeshue eza te peut-être occasion mpo na yo obanda kodevelope eloko oyo ozali konéglige eloko oyo ozali kotika eloko oyo ozomona na valeur te donc yebake ntango oza koobtenir exactement eloko olingi te na moment ya échec wana ntango oza na se commence à réfléchir banda kopense na biloko mosusu banda kovuba bahorizon mosusu nde baloba na français banda kotala plan B parce que on ne sait jamais omoni banda kotala plan B des fois eza difficile moto apeka koabandonne eloko na misala nango eza très difficile ce n'est pas donné à n'importe qui abandon eza donné à n'importe qui te mais ce que nous devons savoir c'est que koabandonne eza synonyme ya koéchouer te koabandonne eza synonyme mpe ya kokweya te bilo mosusu ezosenga ke ozali obligé ya koabandonne yango ntango oza na badifficulté makasi omonaka eloko yango fuma eza difficulté ozomona baisi te soki eza eloko na yo zala patient d'une manière ou d'une autre retrouver une voie pour s'en sortir donc retrouver nga na benga yango exode retrouver une voie pour s'en sortir mais soki omoni ke malgré oza kosakroche malgré l'effort ozosala et que tu ne t'en sors pas ozomona même pas ici ozo comprend même pas eloko nini ezo bloqué ça veut dire qu'il y a un souci tala plan B tala plan mosusu okoki koutiliser de façon que e permettre yo o s'en sortir mais eloko oyo koretenir na moment ya difficulté yeba ete voie mosusu ekoki kos'ouvrir baporte mosusu mpe na vie ekoki kos'ouvrir donc kozala kaka plonge na difficulté na yo te mais yeba ete ouverture mosusu ekoki kosalama seulement zwa temps ya koréfléchir zwa temps ya kozala visionniste tu vois donc wana eza lokola 5e point na biso et 6e point nakoki biso eloko moko retrouve ngai un peu bizarre retrouve ngai un peu ndenge mais nakoki biso quand même oyebi na vie ntango ozotraverse ba moment difficile même na kati ya moment difficile moment ya koseka mpe ezalaka mais tout ozocomprendre nga bien même na moment difficile ozotraverse bamoment ya bien mpe ezalaka nakopesa yo exemple simple oyo ezoconcerne ngai moko na traversa moment moko ya difficulté moment moko ya pasi moment moko ya kozanga eke so nake tika bana na ngai na classe nazokofanda mosika par rapport ya école ya bana na ngai nazokofanda pa mosika makasi donc bana na bazotanga na mboka mosusu nga mpe navandaka na mboka mosusu e naki tellement na badifficulté ya mbongo ke so natie carburant na ngai na voiture soki nake kotika bana na ntongo nazongi ndako nake kotika bango na pokwa pardon nake korécupérer bango na pokwa carburant na ngai ekotenir pendant toute la semaine te parce que nazalaki vraiment na badifficulté ya mbongo tozalaki traverser le moment le plus difficile ya vie na biso obi décision nazwaki naye kodécide ke nakotika bana na ngo na classe moment nazala kosala eloko te eza moment oyo nazali kosala eloko te naye kaka plonge makambo ya bana na démarrer voiture na nga na ntongo nake na voiture na nga na gare yango devant l'école primaire
Donc, il y en a qui na bana na mususu aki na primaire, mususu aki na maternelle, mususu aki na collège. Donc, na ye na garde voiture na liboso na bani na collège na déposer au collège na ye liboso ya pembe na école primaire na garde voiture oyo ya école primaire akei oyo ya école maternelle akei. Na vendu na voiture de 8h à 16h45 na ozela bana nanga. Moment yango ezalaki moment moko difficile soki nazwaki yango eza moment difficile mais obe eloko nasalaki na moment wana yango eza lokola 6e sujet na biso todévelopper lelo. J'ai appris à apprécier le moment présent. J'ai appris à apprécier ce moment qui m'est arrivé. Comment? Na accepter que naza ba difficulté ya mbongo et na ko ganga difficulté na ngai na micro te po ba tesu ba naza na difficulté ba ko aider ngai. Nazui na accepter moment yango na bani ko apprécier moment wana présent oyo nzambe a accordé ngai. Na ye na déposer ba na va na ta voiture en plein hiver, en plein malili, na va na voiture de 8h à 16h45 ton classe na ba na ngai aussi là. Bebe loko na saki na moment wana nazo bimana ordinateur portable na ngai na vandi nazo ko apprendre biloko mike o na yeba kité na vie. Nazo ko apprendre biloko mike na tana nazo bwaka biso na ko musala oyo ko sala ki na trouver yango et concorder na emploi du temps ya bana nanga. Nasalaki yango pendant un bon moment. Pendant un bon, je même pas 3 à 4 mois. Nasala yango tous les jours. Donc ba jour nyonso bana baza na classe na sala ka yango. À part c'est vrai bana bazo tanga te mercredi, dans la salle à yango te mercredi et les samedis le roi mobile nanga zali ko sala te. Soka wuti à tonga déposer bana et puis na pourquoi aki reçoit bana. Donc c'était le moment le plus dur ya vie nanga et tu besoin comprendre que vous venez dans ta voiture en plein hiver, vous c'est la bana parce que vous avez un mbongo ya carburant. J'ai appris à apprécier ces moments. Je vais vous dire une vérité. Dans ta voiture, wana, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à m'accepter. J'ai appris à me comprendre. J'ai appris à m'apprécier. Et j'ai appris à comprendre la vie. Donc, na apprendre à quoi apprécier mon moment wana. Na apprécier mon moment parce que j'ai appris beaucoup dans mon moment wana. Nazwaki temps ya kosala connaissance na ngai moko na miyebaka te nazalaki ke naza mutu nayebi kombo na eza nani, je suis mariée, j'ai des enfants, je fais ceci mais c'est connaître vraiment omiyeba oyeba ke jusqu'où tu peux aller oyeba ke noso na suki awa na kosala ndenge nini pona s'en sortir nasalaki yango eso otani na ta voiture na nazalaki na ba couverture naza na couverture naza ba coussin naza biloko kolia naza biloko ko mélanger tout. Et ceux dans envie à se soulager, bimi na voiture na na mairie zai musika te na na mairie à la toilette publique, na se soulager na zomi na ta voiture. Même ba voisin bazai kotana ba fenêtre comprendre comment expliquer moi soit avant dans ta voiture tous les jours que Dieu a fait. Tous les jours. Ceux qui n'ont pas courage, na bimi na beti moi tour et tout, na beti tour après na zomi pour l'île justement les qui na beti tour na zomi na voiture. Mais j'ai appris à apprécier ce moment. Au moins n'aura jamais quelqu'un le ngako kangama. Non non. Les matins zo ba neti mto ke musala. Bana na ba bongami na bongisi bango et puis ngabo pe na bi bongisi bien propre. Alors que je vais passer toute ma journée dans la voiture. Et alors zo mala bana na pourquoi to komi na ndaku bana muta a ke côté na na sa bo se bulo na pourquoi il y a la veille. Na chauffer, na bongisi, na sali bala balé et tout. Bana ba prendre ba douche na bango et puis na no sa bloko ya lobby. Bloko oyo ya lendemain no bongisa ngo déjà. Na bongisi na sisi ko bongisa ngo et tout na bongisi bana na ngaki sa ba devoir ba ke ko lala. Mbali na nga pa yek atole to ke ko lala. Na tant to la muki même opération, même geste, même travail. Et j'ai appris à apprécier ces moments. J'ai appris à apprécier ces moments. Vraiment, nazali ko se plaindre te. Si on explique même votre histoire sur la bien, on sait que non. Ah, on a fait une voiture, mais c'est pas carburant. On sait que nazali un bon carburant te. Parce qu'on est toujours ça en roger, alors que c'est la réalité. Nazali un bon te. J'ai fait ça pendant 3 à 4 mois. Na vendre na voiture, nazali rabana nanga. Na apprécié que moment wana, et déranger qui n'a été. J'ai appris ce que j'ai appris. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre la vie. Et même, bah, apprendre quelque chose. Bah, comprendre même que non, ah,
Maman va tous les jours la voiture. Bébé qui est dans la voiture. La preuve est que moi, on a qui soit sorti à classe, soit aux les gars, à ça moi, qui a évité, et là, on les autres éclatés. Au moins, on ça, tout le monde a et puis, à tout le monde a passé dans beauté. Donc, et ça, là, bien, comme maman, ça me dit que maman, ça quelque part, ah. Donc, c'est ça. Apprenez à apprécier le moment présent. Parce que ce moment ne reviendra jamais. Moment oyo yoza sikoyo nde navandi boye nazoko enregistre vidéo na ngai moment oyo naotraverse sikoyo sentiment oyo naza nango sikoyo eko revenir lisusu te nde na vivre yango sikoyo nako revivaka yango lisusu te nako vivre moment moko oyo kozala apepe lokola moment oyo me kozala exactement te yango na difficulté na ozo traverser le moment oyo oza le plus bas moment oyo oza à terre tu ne sais pas quoi faire. Cherche les sourires. Cherche le petit bonheur na kati na yango oko trouver. Il y a toujours quelque chose de précieux à propos de chaque instant que tu traverses. Alors ne laisse pas passer les moments. Tu vois, parce que bientôt ça sera qu'un souvenir. Bientôt ça sera que du passé. Et comme une histoire, et aux assoundés mon côté. Donc mon frère, ma sœur, même les moments qui ne semblent pas heureux peuvent être considérés comme des bénédictions avec du recul. Avec du recul, au moment où ça qui passe, vraiment avec le temps, on comprend que c'est là qui bénédiction. Et le temps passe tellement vite. Les gens besoin comprendre. Le temps passe trop vite. Mon frère, ma sœur, sachez à apprécier la vie. Apprenez à apprécier le temps présent. Même dans la difficulté que vous traversez, Luka est là quoi positif dans la difficulté wana. Et qu'on permettre yo au traverser moment de difficulté malamu. Et qu'on permettre yo au tirer ma conclusion pendant la difficulté wana ou que ça là yo bien pour l'avenir. Kobo ça n'a été répété de ce que le temps passe vite. Sachez apprécier la vie qui se déroule sous vos yeux. Biloko ozo traverser liboso na yo, biloko ozo mona, biloko ozo vivre, apprécier yango. Même dans les moments difficiles, apprends à apprécier la vie. Vraiment, je crois que tout se comprendre bien. Je crois surtout que nazaki claire l'explication na ngai. Tolobeli biloko misatu lelo. Eloko liboso tolobeli ezali qu'il n'y a pas d'échec, seulement des possibilités d'apprentissage. Donc, le moment où vous en avez, vous avez un problème, c'est un moment où vous pouvez apprendre. Parce que, le moment où écoutez, ayo makambu ebeli. Et cinquième point, si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, cela signifie juste que quelque chose de mieux est à venir. Tant que vous avez bundane lo ko boy ezo simba te, yeba ete, tant que lo ko susu ya malamu ekoya na vie na yo. Tant que lo ko susu ya sika ekoya na vie na yo. Tant que lo ko oyo sala kawana ekoya ko changer forme na vie na yo. Donc, le moment difficile, zala esprit ouvert. Yeba ete, ma possibilité ezali ebele pour s'en sortir. Et sixième point, de développer les lots. Dans le but na mon frère, dans le but na yo ma sœur. Apprécier le moment présent. Ce moment ne viendra jamais. Ce moment va devenir ton histoire. Ce moment sera ton histoire. Mais il faut revenir les sous-soutés. Il faut vivre encore 2 fois T, il faut vivre encore 3 fois T. Comme ça, que le temps passe très vite. Tout est qu'on a apprécier vie. Dans le moment où nous traversons, et dans le moment où il y a malamu, et dans le moment où il y a passé, apprécier le temps présent où nous avons accordé yo. Et c'est important pour permettre yo au traverser moment difficile aux anayango malamu. Oye kola biloko ya sika pe o s'en sortir. Vraiment la famille yango na ki na to partager les sous na thème na biso ya ba astuce na thème na biso ya ba clé o futo yeba ndeni to kosala pour to s'en sortir na moment difficile. Merci beaucoup nzambe batela biso nzambe mona biso nzambe akanisela biso. Tokutani na mbala sima bozala bien. Au revoir, à la prochaine.